Toyoki bien te boko bandela. De quoi Aristote bandela toyoki bien te. Est-ce que c'est normal? Te me mutanga lobi wana foto yoka eti. Ngai pona clôturer par que est-ce que vraiment un président qu'on nommé Daniel Bumba comme gouverneur la ville à Kinshasa Moutala la rapongi azotangana soyi absence d'autorité de l'État le comité na ba parti ndambo pays comme kokende le détournement zelo bosusu ya banga na Congo tozana insécurité et alimentaire et physique ya batu administration toro lo bakutu ezala kana ngokutu te na Congo ce qui doit comprendre ici président de la République même quand on parle du social, pour faire un social, il faut qu'il y ait un plan effectif des gens pour nous diriger, pour que autant de mes populations, autant de mes populations, il faut qu'il y ait un recensement de la population. Ils allaient à 6 ans, tous en armée, la police professionnelle modernisée, équipée, merci. La solution la solution hasta la Bosembo 2028 na c'est un cas de mabandi la plan il y a ma élection atika na ye na kimia ba candidat musubaya o ba go sa plus ye ba postuler de voter bon ba kende merci constitution ba élection à Longwa élection prochaine 2028 maman Daniela par rapport à ce situation Robini bino boza na Congo bozo vivre la situation koko ko batelo kwa na banzela au photo papa les jeunes je vais reprendre la parole après bon MB Matakalo bonjour bon namoni si jina biso namoni za ita oyo tozana ngona na Kinshasa papa ambule betia papa banzela bon en fait na yebi situation parce que ngamo na bani na entrée BKTF na Massina bah oui yebi ça biso sur les gani d'abord situation est chaotique parce que tokolo bako ngula on beleti za tokolo ba manjili hein elle sortie yende mandeli makapa Congo et santé rapport à mbula oyebeti forte pluie mbula beti et sanzi et nango et comme ils ont sont sous biso koto ils ont manjili ye hein et outi ndila côté ya ba Congo et siko vers biso koto na fleuve Congo et on mona kino bato baza tout près na manjili suko fanda kasone biso biki ça sabe so fandi taba bakinga bwa eti ba manzenze wana bazo na facilité à toucher wana et puis de bato baza na C kota des bonhommes na C parce que des bonhommes ezaka na C des bonhommes ezaka na C quelque chose tozolo ba état à route basa so ndeti biso oui masina neta niveau ya masina faut ba tonga des routes secondaires au bena gouvernement tel a on mis wana vina na condamner na makasi mais pour la pluie là pena il y a personne à condamner là parce que tout le monde même maintenant na niveau ya France wana ni ba papa précaution nini bazwaka bozo prévoir nini ozo ba condamner mutu tendenge nini ba condamnera toujours l'état parce que l'état prévoyaka yoka maman pardon ba condamner gouvernement tala bato bazwi bakoreconnaître ba droit na bango te alobi akondane mutu te tika baotikela bino balobaka me boyebi na bino eloko te okozwa parole okoloba mama nina nda koloba juste et débordement parce que na koloba nga grand frère na ngai avant de moni na waya nga boa
wana kingabwa avant justement na cimetière oyo na oyo atongaki Jean-Marc atombaki ka cimetière wana à place wana mai wana imateli verticuna likolo wana et so yebi kingabwa limité kingabwa yebi pesa imati verticuna parce que na ba image oyo atindelinga ndako na ye oyo atindelinga ndako na ye alipon kota vandi c'est la place mai suka ndenge ndi suka na se côté ya ba nini ya ba nini ba mai za se wana imatiti likolo tikotatera waya matiti likolo wana bon par rapport à maman zo par rapport à question ya nzela après na to ba na PSD ce soit il y a des routes secondaires na basi maman yo kinga été par rapport à des solutions négociées pour banzela to na nzela moko oyo ya kindi ya ba aéroport to ba takendaka à ville. D'abord, il y a des solutions au gouvernement to les la casse. D'abord, on est biso on a vendre dans la salle à la ville. Ni na secrétaire de transport, to pesa ba solution wana mikane ko mama par rapport à banzela wana fuwa to banzela par rapport via kuligana bi kota mbola ya batu. Parce que sur nzela moko peut-être outil peut-être na koloba kolongwa entrée mikondo bosa cabine wana mikondo bosa cabine so justement tout point na aéroport nzela moza na kati kuna et vous en faciliter pour traverser njili eye nango ekoti matete milemba omona faciliter vous avez transport so ko ile mpanzi so masina koto ozwi yango nzela moko bimata kota mpanzi ya rai koto na se Uguta na seguna emati ekoti yango kingabwa ebimi yango même kulumba oya kingabwa yeke ebimi yango ti ba université Cardinal Malula wana ebimi sans fil ebimi ba beya te kuna ça va faciliter les tâches pour ba biba déplacer ba bima mais par rapport on est par rapport il y a déplacement ya batu nzele kotonga mana yango mais toko ba na minute o est-ce que toko ba ate nzela boulevard na biso o Lumumba batonga mabe te parce que mai ebeti mbule ebeti disons mai mati et envahir ti boulevard muso non c'est la china et mai mati bula c'est si go mai tonda mai noble na kiti na ngai nakoma koyoka kele moko matala ba panel parce que tozosangana bato bayebi te koréclamer badroit na bango te donc mpo na bango lokola ezali mbula donc bakokondane mutu te okende leta balobi ki aprévoyaka bakoma kosala comparaison na makambo ya kisasa na makambo ya poto ça sert à rien. Je n'ai pas, j'ai rien. Bakiti nanga. Bato mayele nyonso bazalaki awa la plupart na moni bato mingi ya mayele bakeke na bango. Mabe na minute eza nini? Mabe eza pour nini? Parce que mutu ozokota na panel mbula enokaki on peut pas condamner to moni mutu toko condamner te. Nazwe bateke gouvernement na ye eza na devoir moko ya ko prévoir ba inondation ba benga ngo catastrophe naturelle. Ba yebi yango te. Ko dédouaner ba buru na bino ba guru na bino bo dédouaner bango kaka. Papa Papa na éviter assez con dans le bien assez na mutu musuku dans le bien assez par conception non j'étais pas question ya d'appui na ba tout ba construction o ezana niveau ya Shekina na simana na côté ya Herbo wana na si wana côté de Bonhomme ba construction sur dali yango ezana côté ya boulevard ezana se ya boulevard par rapport au ndenge échange parce que question ezaki moko nini tokosala pour dégager mai wana et matalate na boulevard mai ebebisaka boulevard. C'est ça le problème. Oui, c'est ça.
Oui, j'ai réfléchi. Qui a réfléchi l'État? C'est tout ou c'est le gouvernement? Moi, je voulais demander d'abord, est-ce que ça c'est la première inondation au Congo depuis que Félix il est là? Pour le moment, le gouvernement. Quelqu'un peut me donner la réponse? Non, Oyo. Non, Bandeko. Vous excusez-moi. Ah, là, pardon. Manquer de nous respecter. Moi, j'ai fait 2h20. Sauf les drames de la population. Auto vivant de Monaca. Merci. Oh, punaise. Merci. La famille tapoter notre élève. Ça c'est la mamtolo, ça veut dire que motivation c'est un tapotage. William Akiti, Jean-Marc Elonga. Moi, j'ai clim. D'accord. J'avais chaud. Dans le lobby qui est ça qui courant place ou on a d'abord tout le monde va continuer. Mbongo atira qui courant. Ezala ki mbongo ya Congo ndenge toyebi ka mafia. Voilà que soit pour tout le monde. Ça il va tout tout na mbongo zaki. Mbongo na pe ngaka zwanga liango. Voilà bokangi micro nani ndeko Lulu asola kitoko so eza Lulu botika ya loba s'exprimer. C'est un jeune. D'accord. Parce que ndeko Lulu bo pesa Lulu maloba. Nga linga Lulu tanga lekota ka lobaka. Ya motivera bilenge ala musarabano bazolala. Oui, on a lobby ba pesa na Lulu maloba. Ala musana bilenge. Lulu loba mono yanga loba. Ça c'est la maman des garçons, loba Lulu. Quand on va commenter nani la rose, va tout tapoter. Ndeko Lulu zo maloba, yozo tuna papa papitamba na ngina tuna yo mbongo wana ezaka. Te ba ebisaki bango papitamba zalaka na kati ya magistrature suprême, asa dirigeant ka Congo. Po ba linko mona papitamba na kati ya panel te, ba tunyoso tu ba tia ba liste bango ba question, ba yaka ko sulaka nango papitamba. Na mona aloko na kota bango ta na kingo Lulu ba peso malobo zo loba te. Lulu. Na quartier na biso awa. Biso moko tosala cotisation resomba transport. Biso moko tosala cotisation. Est-ce que tosala na l'État? Les souvenirs. Cible souvenir, Zomalouba. Merci de Kodepana. Voilà Papa Blaise souvenir. Le sac on a yo. Yo peut koyela papita mbate pardon. Papa Blaise, quand il y a la papita mbate, pour aux sensible pas naïe. Maman, tu vas tout loba. Te ba la papita mbate. Tu vas tout loba. Problème nange. Zaline de ko dépana. Et ça que quelle est la politique? Ben et Boukanaka. Et Boukanaka bateau. La commune. André, la commission. Moi, je suis natif de l'Union. Moi, je suis natif de
Moi, je suis natif de l'UP. J'habite aussi Bijon. Nabitika Lokutawana. nayeba blaise akokotela papi tamba ngana nayeba te bazalaka na eni makasi ya kabila batambulaka nango partout meme na baforum Je suis né dans Villa 106. Villa, et pas Babana Nitengeni. On appelle ça précision. Il y a oncle la place la Coli Major Ndita. Tokoli na badido ilembwa. Ndenge za place ye na Villa 109. Nana utangi la soki sikoyo. Soko tuni famille Ndita oyo tangi wana. Otuni banani wazana na Villa 116. Soko tuni famille Ndita na tangi famille na ngai. Ya oncle la place la Coli ozo na tuni famille Ndita. Ozo na sije. c'est-à-dire souvenir azaka ofanda kuna te bandeko nemi bazaka ofanda pembeni wana ye alinga memako kaka ye moto azaka ye kuna okanga no mikro toyoka ye balokuta te toza na kanda Comment central batikela bango 3 péages bonga péage ekendaka wapi ati moto aidepst bleseni aza moto aidepst mais baza bato basoutenaka bemba après temps bemba décevoir bana bakoma baéglise me baasukona baotelengana telengana tozalaki na epa ya paneli ya nani ya mwana obekombe ye mpe akosala forum na ye akotenga na longwai nanga nalingana na ngai baresenement na ye te bakoma mpo bazwa ngai batyaka nga baadministrateur na baforum na bango nalingani nanga te babimai nanga Depanama. Tango papi tamba opposer question. Depanama zela na nuko. oyebi noble tokotaki atolobela mboka tokotaki atolobela kabila te kabila aza déjà dans le passé tokota atolobela makambo ezoleka lelo tolobelaki lelo nazokompo te pourkui bato bazomata awa kaka mpo bamoni papi tamba na panel nyonso ekomi kaka kabila soki asalaka mabe bango bayaki nsima bayaki mpo bakorige ye il faut à un moment donné arrêter. Quand papa me laisse souvenir d'un côté, à côté papi tamba. Oh t'es ma mère ni tika bon monyango. Ah. Bolingo comment fragile la papi tamba di kamli. Non, papi tamba doit fonction mon côté na mboka wana. Azala qui proche ya Kabila, mais est-ce qu'elle a cause fonction mon côté? Pourquoi vous dites que la question est ce qui va calendrier, ce qui va livre, c'est quoi le problème? C'est aujourd'hui. Non, il faut l'obéir papi tamba. Qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Papi tamba ont réclamé comme un peuple aussi. C'est un peuple, il a le droit aussi de réclamer. Ce que mon a raconté dans Bango, que Botaga, Baron et Logo Moboé, Namuto a soutenu à l'époque. Et pas la bino. Situation légale ya Mayanji. Ils sont clochards. Ezali que Shekina oyo église eza na Mayanji wana. Shekina wana eliaka mabele donc ba yibaki mabele. Ba yibaki espace. Sika lokuta, sika na lokuta.
C'est là nous avons besoin de l'Okongana. On va dire que Bilbé est souvenu, mais je suis un autre là. Papa, moi depuis la nuit. D'accord. Nazana ndeko, nazana famille. Na posa okitante parce que c'est mina que je mina na eh maman eh c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Quand les talibans vont monter, oui, c'est moi, mais à côté de la numéro de Moussoussou. Au lieu d'appuyer vert, moi j'ai appuyé rouge. Maintenant j'essaie de le rappeler. J'étais aussi son répondeur. Et quand il s'assoit comme ça sans mesure, et aujourd'hui il dit qu'il doit mettre en place une commission. Au monde a une commission et résoudre une situation d'urgence. Au monde a FBI. Papi Tamba zoma fonction mote na kacha mboka wana. Azala pembeni ya Kabila mais zwa fonction mote. A libre comme peuple congolais aloba pour mboka naye. Alors bokanga bambanga na bino. Voilà. Grand frère Papi, est-ce que vous êtes sûr que Kotambola Fatou Tambola qui a constaté que le côté et le D dans la salle constat, c'est-à-dire qu'il a bien qui s'est équipé pour autre chose dernièrement. Cela veut dire que nous avons des mesures oyo bazo jouer pour la ville à Kinshasa. Bon, c'est quoi la précaution ni la joie? Tout cela que bazar ba mesures bazo jouer. Yebisanga quelles sont ces mesures à Zouaki. Merci. Je sais qu'après ce qui rapport, tant que chef de l'État, c'est qu'après ce qui rapport na gouvernement gouvernement de c'est tout à fait normal. Il faut interpeller le gouverneur, interpeller le gouverneur, en attendant qu'il a mon erreur place pour le gouvernement pour prendre une mesure d'urgence. Grand papier, Aza au sommet, mais à quoi interpeller le gouverneur, le gouvernement a aidé. C'est le chef de l'État qui fait une descente. À ça, il descend pour constater la situation. C'est pour aller faire rapport au gouvernement. C'est pour prendre des mesures. Pour que le gouvernement fasse peut-être place on a débordé la phase, mais encore à lobby qui a besoin avant au Bandako, il y a des ces mesures-là, c'est quoi? Beaucoup de temps. Parce que tout c'est par rapport en haut. Donc c'est ça remonte à plus de 3 mois. Arsidé Salami à tout à l'heure. Arsidé Salami l'autre. Moi, quand tu es d'accord, moi je fais ça. Dans ce monde. Tu peux connaître la Kinshasa, des dégâts énormes, il y a une inondation à la pluie. Et l'eau, c'est le sommet, mais tu peux connaître. On va parler du peuple partout, et ça va continuer par embouteillage pour le pays. Suite à cela, Fachi a fait une descente pour constater la situation. Avant Makambo Toko, moi je vous demande à vous, qui êtes un soutien Fachi, quand il a fait la descente, quelles sont les mesures qu'il a prises? Oui, mais alors, Kokema va théorie dans la musique, il y a des mesures telles. Et ça, on voit pour la Goma. Il nous a seulement dit que notre réaction sera foudroyante et coordonnée. Ah, mais réjouis à la fin. Oui, c'est là. Puis tu évalues l'efficacité d'un mot. Donc il y a la théorie. Nous sommes éviter sur la chose qui va baisser ou pas. Beaucoup m'ont prié par. Ah, quitte ça, ouais. Ceux qui disent, ah, on a besoin de la place, mon réseau à la télé. Bon, Matsinga, s'il vous plaît. Akangi micro.
Papa va te soit combattre mon. Oh là 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 là, tout le monde. Bah tout va quoi na panel, mon Dieu. Vous déclarez en gros zone sinistrée, Kinshasa ezali zone sinistrée. Parce que magambo to mona banana botama na Kinshasa. Mais noble okite mundele wana ya auta ke États-Unis lobika kuti Congo eza zamba. Ça veut dire que nous avons achevé en côté. Ils ont construit. On nous a expliqué si Fati a teki gouvernement na teki ba zone on a tout. Kabila n'était pas là. Parler à Kabila, c'est 7 ans. C'est 7 ans. 7 ans c'est beaucoup. Dans 7 ans, on développer un peu moi pas. Na 7 ans, beaucoup ça la magambo belé na 7 ans. Maintenant, je me demande comment Kabila est comme ça ni na kati. Quand on vient net Fati ndenga yaki on a c'était pour corriger les erreurs des autres. Voilà. Ce qui est Zalaki. On est ah bah mais ça na bango papa tika bango. Donc maman le kisoza maloba olobi ou bien to pesi Daniel Amati. Congolais ba ko sala débattre. Et le gouvernement sérieux pas noble. Pas focus sur loba qui mo. Ba ko tika ba ko tina ba dengi, ba ko de sauvetage, même l'armée. Même l'armée il faut intervenir, même l'armée. Ba loba. Et puis je signale que le canon rapide au bâtier, est juste convict, c'est $100. Hein. Je ne sais pas lui, Félix, dans sa tête, ceux qui sont congolaises, ils ont la possibilité qu'on foute à $100. Bah, tu vas foutre à $100. Oui, c'est $100. Oui, Beach. Donc, après ce que tu c'est pas possible ça. Oh mon Dieu. Congo est comme une honte. Je dis bah tu as la baronne mieux sauter comme une honte au Kaka. Donc ndenge po ya manger les katani wana po mutalo Azov. Ah mon akanyi meko. Oh Seigneur. S'il vous plaît. Même chez les centrales, est-ce que attends, tu vas acheter $10 et qu'on fout à ma pété. Toi qui es pas pour ne pas dire $100. Même $10 et qu'on fout à ma tête. C'est quoi ça? Pas tout le monde a déjà roulé. Cette semaine, vous voulez me faire payer $30 pour arriver jusqu'au canon. De l'aéroport et le canon jusqu'à la gare centrale, $100. Kendo vérifier bien. Parce que ce qu'on y a une information, tu as bloqué. Nzambe na ngai. Mama na ngai, atako tu babi $10 a pambele ki DGB nzambe. Tozo kende wapi na mboka? Tozo koma wapi? Yoka mama baby singai boy. Omoni nzela ya kingabwa. Na masina. Ba moto ezo matalikola rai wana. Neto zolo babo. Nzambe. C'est là moko rai ezali entre aéroport si kendati na gare centrale. Et traverser la rivière Njili entre Kingabwa na Masina. Donc, kola déjà raye kwe kufa do raye katana ba moteuse na minito ba moteuse au matawana. Ah OK. Pour traverser qui de côté wana aéroport ani. Voilà. Ah mon Dieu. Bon, merci beaucoup Yaloba Saïdi. Et Daniel, papa Ndeko Daniel Zela, Ndeko Daniel avandi calme. Ndeko Daniel. Bonjour, Papa Noble. Bonjour.
Papa Daniel, pardon, depuis la bande de sur parole, ceux qui parole au quatrième. Quel que soit son nom, nous avons fait poursuivre. Nous avons fait poursuivre. Bon, Nalina de Baboy. Bato bazo comprendre que situation oyo, eza situation oyo il faut to lobela, eza makambu ya Kabila te soki nini te. Eza makambu ya nani azo gérer mboka, nini à prévoir pour makambu wana ekomate, a milengeli na nini pour na ko régler situation. Balingi koyoka bongo te. Boko mozonga hawa Kabila distraction. Bosali 7 ans na pouvoir, bozo gérer, bozo diriger, bosali le côté, bozo nani énergie na bino nyonso. Soki Rwanda te, Kabila, soki Kabila te, soki nini. Donc et c'est comme ça on a passé tout notre temps. Tout notre temps. Depuis qu'elle est là, elle ne fout rien. Le gouvernement naïe, le ministre, Daniel Bumba, il ne fout rien. On n'en parle pas. On perd notre temps. Si on ne parle pas de Kabila, on parle de Rwanda. Si on ne parle pas de Rwanda, on parle de l'AFC. Et on n'est même pas capable de détrôner Batouana Nyonso depuis Tobande Koloba. C'est vraiment pas possible. C'est vraiment pas possible, Papa Noble. Alors moi, je pense qu'en ce moment, il faudrait appeler ce qui est possibilité ça. Qu'on fasse une pétition pour faire tomber le gouvernement. Qu'on fasse, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter tout ça et qu'on pose acte sur le terrain. Qu'on fasse quelque chose. Voilà. Les gens marchent à l'ambassade, c'est le moment que Kobukanda peut assumer, c'est le moment que Kobukanda peut y a ministre, il y a apparemment quand il est père si muto yeba ko sala makambango yangona bakangi nyoso tout. Ah ça apparemment quand bango bazala na monopole ba yeba ko sala makambango na ndenge mo pende za bo ba na pouvoir en même temps ba na opposition so ba moni loko sepeli si bango te bazala ngo contacter bango bazala capable ba bima peka na balabala basala o ba ko sala maman et puis et le encore une fois encore nanga yaka peuple oya wapi apparemment peuple yango ezalaka kaka ya IDPR te Nzambe te nga nangi natuna nanu ka boye na baoyo bazokota mpona kotala nanu batalisaka nanu kaka Kabila bafoti na ye asalaki. Est-ce que oyo eza inondation ya liboso na Congo ou bien na ville ya Kinshasa? Tokeka na ville ya Kinshasa. Merci beaucoup, Papa Noble. Moi, je pense qu'à un certain moment, il faudrait raisonner moi moké parce que moto tomoni totamboli na bamboka sokoke par exemple na Afrique australe tozwa kaka oyo Magufuli, John Magufuli asalaki 4 ans et demi mais soko tali mayasali donc okamwa na Tanzanie, Dar es Salaam, Beya, bisika nyonso wana mais oya biso azana 7 ans. Pendant 7 ans-là, mais vous reprenez toujours que nous voilà Mutuboye, Mutukingani. Eza lokola mutu azalaki na ye akekobala mwasi yango eza lokola Congo. Mwasi oyo azalaki deja si akoma oloba kaka est-ce que mobali na yo pe asala boye, mobali na yo asala boye. Donc nde lolenge oyo tozokende na makambo. Vous allez vous rendre compte qu'à un certain moment, Bato bakufi vraiment ebele parce que toza na ba image nyonso te mais et na bato bazoleka na ba panel pour défendre certaines histoires qui est
indéfendable. Donc, Matika Kanapanel, pour défendre l'oko va défendre Kate. Nous avons un problème, il y a gouvernement, nous appelons un problème, il y a Nini. Celui qui est chrétien, c'est cette histoire, je pense que c'est le chef de l'État lui-même. Bozana Nini, Bozana gouvernement. Mais tala sikoyo, poids oyo ba pesa ba conseiller ba comment ça la makambo msusu, kolekana ba nana ba nini, ba chef de nini, ba ministre. Au mona ceux qui conseiller qui était na province, bazolengela ye kolekata ministre. Conseiller à cause de sous na ba décision moko. Donc c'est comme si le Congo était dirigé avec deux gouvernements distincts. Alors le gouvernement n'est aucun wana, donc tout ça n'a pas éviter. Bato babanda koloba loba awa que non voilà, il faudrait qu'on mobiliser, mais pas se mobiliser. Ministre à transport, si yende moto atala makambo balabala. Tala bato ndenge mbongo bazo futa po balongwa esika songolo bakende esika paka Donc est-ce que c'est comme ça que ça doit se faire? Moto azo kende ko défendre maman le guide à lobia wa que non voilà, bato azo futa $100 o wanga nimbala moko au lieu au vérifier na no bandiko wanga na pas vraiment, mais ils sont quand même sérieux. Attends, ceux qui battent $10 oyo, c'est parce que na monde ici ka batu basa civilisé, ba gouvernement nyoso oyo basa respecté. Donc na moment oyo, ezate que moto a dépensé mbongo na ye, ezana ba service oyo secours batu ba se mobiliser pour sauver des vies, pour déplacer des gens. Ce n'est pas le moment oyo batu mosusu ba kende ko profitaka po ba senga mbongo, po ba katisa yo ba ebale, po ba basala eloko boy. Donc à un certain moment il faudrait qu'on soit sérieux, papa noble, parce qu'à un certain moment batu bakufi au lieu de tout regretter tout ça là, ba déclarer ata nini nan d'urgence, mais ba déclarer loko moko te batu bazota lango lokola catastrophe naturelle. Même mesures d'urgence, pourquoi arrêter à partir de la catastrophe? Et ça est déclaré civil sinistré, donc je ne sais pas. Mais et l'eau comme mon côté, donc nous faisons, et le peuple en soi, c'est né bateau, il fallait banda skoko, banda batombo qui babandi kokenda. Non, moi, vidéo, mais j'avais pas compris en fait. Le coup là, peut-être on a vu mon tout qui a famille après ma campagne. J'ai vu des vidéos comme ça. Depuis hier soir, je voyais des vidéos. Mais j'avais pas compris comme Makele les gars qui moi na yo kango ça. Il fallait pas déclarer l'urgence pour la makambo. La vidéo est bateau bala libanda mais on a ba mai tout. J'avais pas compris. Je pouvais pas imaginer. En tout cas, c'est triste. Par rapport à la catastrophe et salami, c'est pas la première fois mais on a tout royo et touché place où touché vraiment me touché. Olobini papa. Moni problème est en Congo et zanini. Problème est ali problème ya pour nanga il faut pas donc ça va école neti ena pour ba former ka futur cadre. Bazong ça neni ena ezalaka déjà. Makamio zolo. Moi-même je suis inscrite profondeur ya makanisi na ifo profondeur ni ozolo baba zongisa eloko Joseph Kabila tikela bino bozongisa ngo na nini Joseph Kabila mutasala ngote esalama ye mutatikeli yango ndenge basali basab ndenge babongisa ngo ena natangi kutima te moi je parle yonde mutotangi ezali école nationale d'administration. Pourquoi? Ba cadre baza mal formé. Deuxièmement, l'État tangoza ko investir par exemple mbongo nanzela suivi ezate esengaka pomoni banzela ndenge basala kango esengaka toujours suivi ezala bato balandelaka neti ndeko auti koleka auti oloba te bafisire esalamaki me bato baosala te parce que suivi ezate. Donc bato bakoleka na mpifo na mboka baza lokola bato baza na ndoto bakolotaka nakoloba même partager live bon partager ça problème ezali partager live Papa Carl s'il vous plaît papa s'il vous plaît pardon hein pour bato a eu des pes bakanisi que
Congo est comme coexister sikoyo awa UDP c'est du pouvoir. Je suis désolé. Au recours au baté que ba cadre ba existe raté. Au VD ça on a pas demandé. Pardon. Moi je suis en train de dire ce que maman c'est ça problème avec cadre. Il y a solo donc ba former administratif ba problème il y a maintenance. Rien à voir na ba cadre. Administration de Tokyo kuma bazela. Yoka maman. Mama diama bolimbi se ba mama bolimbi se botika enano asilisa boyo pardon papa olobano botika ena asilisa na suka après to cadrer botika ya lobatina suka to cadrer merci moto akoki ko cadrer ngai te parce que makamna koloba na zana maîtrise na ko bango ne ba koma tina suka te se bino bozima loba ya okima kitina e olobi na bibo koma na suka te tango osisa koloba na so ba liba no ko recadrer yo okima bokitaka yo lobi ba former ba cadre mais dans 6 ans dans 6 ans ba ça la déjà papa ba ça déjà ba cadre ba ça la déjà ndeko natikeli bandeko baza na posa koloba baloba parce que na lingi na loba oyo naza kokandisa na baloba kasi loba ngamso na bato baza agikotika ya loba ko noble ba mama bolimbisi botika ya loba pardon ya loba le problème ezali ndeko noble ezali problème moto akoki kozala maza mal formé ozomona aza na facilité ya kozala corrompu na mboka oyo etambolaka na rigueur. C'est ça ce qui manque au Congo. Soki na kolobeza par rapport ya expérience yesikanga nazali pe administration ndenge etambolaka na ozana na Congo te papa olobi ozana na Congo te na Congo te mais na yebi na papa Carl to sunga yo pardon to sunga yo papa Carl Papa Carl, tu as sunga yo. Mama legidi. Botika na sili saboyo kana idée na ye. To na suka pleko kana papa okitate. Les gens au baza mal formés. Non, attends noble, il faut y que ENA. Hein? Bazar en collaboration na ba français. Donc yo soro zolo ba baza mal formé yo na ebité siko makamni yo zolo ba. Le monsieur doit apprendre à papa yo ebité tu pour que oza bwene papa nanga. Makamso zolo ba ezole kanaline te bat balingi basunga yo lingi te. Hein? Toza la 5e promotion au moins, je crois, si je ne me trompe pas, si je m'abuse pas. C'est déjà la 5e promotion au moins de l'ENA. Ok? C'est pour vous dire que l'ENA existe depuis très, très longtemps. Il y a des choses quand vous dites, peut-être que vous n'avez pas la maîtrise, il faut laisser qu'on vous donne quand même Nan. ENA et Formaka déjà, ce n'est pas ça. Il y a des hommes chevronnés dans l'administration publique, ce n'est pas ça notre problème au Congo. Vu que vous ne vivez pas au Congo, c'est pourquoi vous avez du mal à comprendre. Ce n'est pas ça notre problème au Congo aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un problème de gouvernants. Vous n'allez pas demander à un kidam, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous n'allez pas demander à un kidam qui vient de sortir de l'ENA d'aller régler pour vous les problèmes que Soumino, avec son gouvernement et son exécutif, doivent régler. Pourquoi vous allez toujours comme des nyoka-nyoka? Hein? On dit qu'au système, c'est un système. Au système, ndeko bopesika maloba bozokata ngai tambazela na ye ngasona lobi na opese place na suka nanga na ndeko kaka za na Belgique po bozwa maloba na moni bozana niveau de compréhension malamu te bango bana kisasa ba travailler na ba ena wana ena ba ebele batanga kuna na kidisi vous parliez bien on appelle niveau de compréhension fini to makambo banzela e bukani inondation na kati ya Kinshasa juin et comme ebale yazo vous voyez les Congolais baza hors sujet pas olinga imposer bato logique na ye na façon ya au travail na façon koloba na ye mais Congolais to comme nzambe na ngai oui mais na ngote déjà gérant c'est quoi na na zo maloba bo so organiser bo mikolo et un tour na ngai et là on a contribué kaza bo sujet zali pona ba inondation ou to sala mana kino wana papa
omati. Nalandaki déjà, moi, Kala. Ben oui, il faut comprendre déjà. Parce que dans la vidéo, moko. C'est là, ndeko, omati, omoni pena place wana batilio, omoni pena place wana batilio, nenge presse bukani, batie pena na photo. Oui, on comprend déjà sujet, yango ngoloba par rapport, neti papa papitamba, azali na se, azo komana omona ye. Asengi a mata, pour na expliquer papa oyo makambo yena. Lokola, donc papa papita mbazo ano maloba. Yo bandeko botapote. On comprendre siko parce que matina oga na vélo na autoroute. Parce que zaki sujet a toujours le bila makambo ya. Il y a inondation on est pour la inondation ba route katani ba gérance yango papa na mataka lo expliquer biso yena. Siko biso tolingi bato bana kisasa plus ndeto yo kabango. Papa papita mana kisasa loba na papa. Merci, Papa Noble. Très difficilement, on peut saluer tout le monde. Kosenga Batou, bonjour. Manta qui est Quinois et Congolais. Najour Alelo est très passé. Il y a Europé ça, Bambote, parce que nous sommes en train de subir une situation qu'aucun Congolais depuis l'histoire pays a vécu. Nos ancêtres n'ont pas vécu ça. Nos parents n'ont pas vécu ça. Nous-mêmes, dans notre jeunesse, nous n'avons pas vécu ça. Et aujourd'hui, à cause des fatigues et de son manque de leadership, son manque de vision et de gestion à pays, il impose maintenant aux Congolais, tout comme dans des grandes villes, au Kola Kinshasa, dans la zone enclavée. Les Noble, ce qu'il faut savoir d'abord, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de Mboka que tu connais Mboula Oyo et nous qui pendant des jours, Mboula Makasi. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois dans Mboka que tu connais les inondations. Ce n'est pas la première fois que tu connais les catastrophes. Mais pourquoi cette fois-ci, Mboula Oyo te connaîtra, mais si c'est degré, il y a une catastrophe. Voilà la question. Question à l'âme, on s'est posé Zali Yangouane. Nous avons traversé la période Oyo, Yamakambo Bele Ao. Nous avons vu le gouverneur à ville de Kinshasa, Naïmoko président de la République, nous faire un spectacle à Rotambola dans la Colossoi Wapi Yangouana. Quelles sont les mesures qu'ils avaient apportées pour éviter la situation que nous vivons aujourd'hui? Avant de faire des bruits, quelles sont les mesures qu'ils avaient prises? La station que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, ni Kindoki, ni Sokini Nyangwana, c'est seulement une absence de les places Soana, Yakoye Bako prévenir Makambo. Yakoye Bako prévenir Makambo. Je vais vous donner quelques exemples. Aux Zanagara qui montent, où il y a environ 15 morts, bilan est provisoire. Ils sont provisoires parce que c'est la maille équita. Pour bailler bandérinine, on sa bilan définitif. Avant de commencer à côté à Mayandil. Nzela oyo bazo tonga à partir de gars qui montent on télé bukani wana. Nanigi engendré ba bloc belé wana. Façon kaka bazo salela yango. N'importe qui ou aza averti, azane architecte de l'oko tazoba ke l'oko ou soki mbula makase beti ou bimsa ba dégâts. Les gens le disaient dans la population. Alors en quoi ils allaient étonner de l'ombula na ebeta et a occasionné 15 morts. Teko bima côté ya pon ya mbati. Mbati za il faut expliquer biso to bien. Maya ngoka toza na quartier na bito utiga ki mwenza tozio na quartier Lemba Imbu. Po ya mbati eza siko entre quartier mo Verma na Lemba na soki na kota Lemba Imbu na katikati. Je connais bien parce que équipe na ngai esalaka internement so ba côté internement et pas ya mbati wana. Degré mai e bandai koyela. Otali cabine courant. Je suis même Kota la même Zamba zolo kumundere batu bakufite pona cabine courant ekei. Na pona ekei.
les gens alertés, Batoubazo alertés, ce ne sont pas des architectes. Ils ont une population. Baza ba maçonté. Bazo alerté, bazo lo ba sika oyo, tala boye, tout ça. La soupe des oreilles. Yama no bitango fatia salaki spectacle ko tambola wana. Boye bisangai. Quelles sont les mesures qui étaient prises pour éviter cette situation? Naba Daniel Bumba Nyonsora, quand ils ont fait leur spectacle. On va évaluer maintenant ces mesures-là. Mais il n'y a eu aucune mesure. Ils ont juste fait un spectacle au Tambola, c'est tout. Ici, je parle d'ici où les gens alertés. Batubazo Loba déjà dès le départ. Pour un Boukani, et comme ça, que quartier mi balé et Katani. C'est-à-dire, Moutaouta Koto, Aokota Kuna Sosute, Moutaouta Kuna Aoya Sosoboete. Nzela Oyo Basalana et Bimati côté à son des bouteurs avec des bonhommes. Vous savez comment ça se passe dans des bonhommes Kuna, Nama Ina Poyanji. Toye Sigo côté à Mayanji. Oso Okomiona aussi à droite. Okomi côté à Mayanji. Mai et tondi na Mayanji na bandako nyonso batongi wana. Mais comment on va donner l'autorisation de bâtir au Java Batonga sur les pieds d'une rivière, sur les pieds d'un fleuve? Et là, on a Yango Mteleka Kota GLM avec Jean-Pierre Bemba. Tant on a eu Goloba Yango Owana, tant Bakende Ike, si les normes environnementales, on ne donne pas d'autorisation. L'État doit d'abord prendre des dispositions à canalisation à Maï en cas de catastrophe. Maintenant, tu es bien bilan. Tu es bien qu'il y a quelques morts, mais moi, ils ont tellement on attend Maï qui t'a bombardé combien de personnes? Bilan provisoire, 13 personnes. Naki moins pour un bilan provisoire 17. Je prends maintenant Nzela Oyo, ya Congo central. Avant la côte Asko, à côté M. Amassine et Achamo. Parce qu'il ne faut pas seulement parler comme ça. Moi, quand j'entends des talibans, les loups, bazo matana panel, bazo mekapé comme ça, la bilo, comment on peut justifier un manque d'humanité. Comme jusqu'à chercher à imputer la responsabilité chez les autres, ça donne de la nausée. On n'a pas de pouvoir responsable dans ces pays. Comme je suis en train de vous dire que ce n'est pas la première fois qu'on a RDC, Mboula Yaboui et Beta, ce n'est pas la première fois. Pourquoi c'est la première fois qu'on enregistre ce genre de situation? Pembe la Mayandjili, avant qu'il n'arrive au pouvoir, qui avait donné l'autorisation de bâtir aux gens? Qui? Oui, appelle ça autorisation de bâtir aux gens. Nan. Au Baron, on appelle ça autorisation de bâtir comme des. Sans aucun respect aux normes environnementales. Allez-y dans la ville. Vous allez voir même Nakala. Immeuble Zaïdi, ceux qui sont dans la ville, au Matika 4e étage, à la Braza. Vous ne verrez plus pas ça. Immeuble poussé comme des champignons. Donc, il y a un immeuble, mon copain, un immeuble. Papi, omoni pembeni ya beach wana ndenge batongi tongi. Tu boyebi kenga ndeko na bino na zawa boko oyo kasango na sali AVC hier. Il y a quelques-uns de mes magasins qui ont pris feu sous la pluie. Likolo ba installation électricité na beach wana. Près de $200 000 de marchandises eziki Donc voilà. Donc naebi nanga lisute na lubanini. Sous la pluie, à cause de la pluie, installation, on a construction, la pembeni à beach. Il y a plusieurs magasins. Donc, pembeni à beach, tu peux pas comment au Tonga? Oui, que la gestion du pays par ces gens. C'était vraiment la malchance. La malchance. Je ne sais pas, parce que nous avons côté dans ça enclavé. Je ne sais même pas sortir. Noble, boss, c'est la cagnotte.
C'est ça, pas si je vais publier les vidéos, tantôt j'ai reçu. Donc, depuis hier, quand on m'a appelé, on m'a envoyé les vidéos. On a courage, Koutaroko Makuneza Koutouté. Maputa nyonso eziki etumbami na ba maputa ekotaki ya donc nyonso. Il reste plus rien. Papa, continue. On ne peut en parler qu'avec rage. Quand on est vraiment congolais et que réellement les sang des Baloba, des pères et des mères, ils ont couru dans le on ne peut en parler qu'avec rage. On comprendrait. Si on se dit que voilà, le gouvernement avait pris des mesures, comme sous, mais les mesures étaient insuffisantes. Et on a retourné, quand Fatih, après l'inondation, a fait les tours, à Tambour, à Salibo et tout ça, sortez-moi les mesures qui étaient prises, sortez-moi. Pour éviter ce genre de catastrophes, qu'est-ce que Fatih a pris comme mesure? Sortez-les-moi. La plupart des Sika où ils ont des dégâts, ils ont des Sika que les gens alertés. Avant que Awa ekosala boy. Toujours la sourde des oreilles et les goûts des licres de continuer à donner les autorisations de bâtir en désordre. Et aujourd'hui, on commence à dire que non, voilà, les inflations, alors, il y a Koutaginini. À ce genre de catastrophe. En 2019, il a vu ça. 2020, il a vu ça. 2021, il a vu ça. Peut-on continuer? À mon avis, tout qui est dans l'Est, on nous annonce le 69e jour Goma occupé. Il y aura des mesures foudroyantes. Juste des discours. Où sont les mesures foudroyantes pour nous récupérer Goma? Kinshasa et Tondimai, Batambol la Makolo. Du populisme, où sont les mesures dans Batambolaki? Peut-être que nous, ça nous échappait. Qu'on nous le dise, dans le conseil du ministre Bafandaki, après que Fatih a Tambolaki, quelles sont les mesures qui étaient prises? Mais maman Papa Papi, maman Diama Lobby communiqué pour l'équipe, Fatih Lobby a réunir l'équipe pour trouver solution pour inonder ceux qui non, il a demandé la mise en place d'une commission pour battre la Likambongo. Inondation, ça confirme ce que je viens de dire, qu'il n'y avait aucune mesure prise. Mais papa, papi, tu sais, je viens de suivre... C'est aujourd'hui qu'il peut créer la commission. Donc ça veut dire qu'il n'y avait aucune mesure. Non, je viens de suivre l'île Pongina Chabani. Il paraît qu'il y a de nombreux morts. Mais bah, si nombre t'es, bah, le but dans les prochains jours. Et les gens ne mangent que les seins. Les gens ne vivent que na ba champ na bango, na ba ferme na bango, nous sommes les détruits. Bon, tant que pour la maloba papa papi tamba, ramoni cordon mati. Si on a succès. Ça après papa cordon. Oui, je parle maintenant en tant que quelqu'un du Congo central. Par rapport à drame et commission dans Matadi, il y a un ami, non, Kinshasa les lopos comme on a un grand camion, il faut des jours. Non, il a minimisé. Au minimum, c'est une semaine avec ce qui arrive à Kolofuma. Parce que les locaux, ils ont la carte à Kolofuma, avant de parler même au Yakasa. Kolofuma, il faut expliquer à Bisso, papa, papi. Kolofuma, expliquer Bisso. Ils ont presque Kati entre Matadi et Kin. Oleki Mbadjangungu. So Oleki Mbadjangungu, ozo continuer bien entendu. Oleki Nino, il y a avant comme on a bifurcation à s'y créer à Kulungo. Place où ils ont moi ou ils ont place pour téka bakwanga bloko ibabenga Kolofuma. Bando etikali moko wana, ezali menacé déjà na degré à mabele. C'est-à-dire mabele wana ezokoyaka koyaka. Et si vous regardez les colos sont d'accès clairement que boule en a Donc la tendance
ezali à penser que ekokatana. À l'époque, avant 2001, nous mettions une semaine, voire 2. C'est Bambou les Betty, Kolumamata Nikoyati Kishasa. Kishasa Mata de comme 5 heures du temps. Aujourd'hui, avec ces gens au pouvoir, nous risquons à vous une semaine. Pourtant, Nzela Congo central et Salemi avec péage. Besoin de péage. Même la police, na lobby bien, na balabala on la fin, même la police, pas côté la problème. Na balabala oyo, tant on a vu na kunanda na balabala oyo, ba benga nga réunion, ba fanda nga réunion, de ceux qui montent pour provoquer biso beleli. Na zo sabino vérité ha, na soko beleli, ba kota réunion na balabala oyo, problème nyonso to za lwa famille. Soko beleli, na biso ba ko na mona jeune moi Congola ya ko luka mutu moko ba beta balali se ka wambila nda wo zoye. Me bakanga mutamba ndo luka batu basale lo wana mutamona na te ha. Yango deja ngane na za 1m78. Na munene mais so botuni ba namona kiyo papa photo mano namona kiyo batu bazo souffrir non nazolo bia tout ça l'émission no banda na taliba noble na nzela bulo lobi ba gresa kinga omoni nazolo ba non ozola nanga noble tozola na ebi ba kombo na bango te ba gresa nga lobi meresma tozalaki na collègue na mo ba mundibu tanga zo kitsanga pona zo trami na ngana ya parler bani tout ça na ba gresa kinga wana mais zo ebiso je te jure devant Dieu ba susumwanga na tambola tout complet tanga zo ya pembe na ngana bimisa ekiter na ebise soko pusa nikaka yebango entre yo na ngamoko na biso za na hôpital. À les collègues na a benga gimbila bertemeza ina gare du midi automatiquement bakimi bazaki misato bakimi bakei mais na kanga ke lungia moko gare du midi kota place bara au porter plainte kota là oui kota place bara oui kota place bara porter plainte contre X mais non moko wana na yebi no mitungsana ngate ngai kututemela pour se protéger. Non, papa. Ndekolanga kumitungisana yote aza ande makasa ubeta nga. Onga Bruxelles mbimbe bina onga. Komoni kombo zo mona wana photo manu wana. Eza penga ke photo mutayebi, poza musala na sala atana tika mena sala yango. Moto moko na bango mena sala na yebi très bien. Na sala na zana photo na ye. Ngana biso porter plainte. Pour la police passe à l'enquête ba bataille bilongia batwana. Oui, na sala yango déjà. Na sala yango. Na sala yango déjà na photo na epe na za nango na beta ipolo na sala la yango tana monelo na bia jeune na yebié to kenanga na mundibu wana tina mbila na biso to sali plainte donc mundibu wana utabimi comme témoin le loko na sala yango wana mais ko banga na obanga bango te po ba sala mongo loko te otobiki mokilo biso neso to tika mais pona Congo na za prêt à ko sala nyonso merci. Bon, tous on a ce qu'on a débat. Tous on a débat. Tous on a ce qu'on a débat. Pour moi, on va foutre à bango combien? Tu n'as plus bah témoignage à la ça parce que tout le monde va vidéo circuler bah là qui à la belle étoile de Balobaka. Moi ouais. On m'a dit pourquoi excusez moi. On m'a dit pourquoi tu es là qu'on a sali les autres côté YouTube. C'est à cause de ça. Na hausse de la karaté va au na bango. Après bino nyo surtout to lia na bino to sa publicité na makasi. Et côté partout. Na ti le lo na ça la bouche oreille mais Dieu merci na ça ka chiffre d'affaires. Parce que to yebi ba na comportement na bango depuis ba na opposition boma panza bebisa zikisa tumba. Baza bongo tina nango yango wana mon frère. Nakangi. Lelo
moït oza bakote wana ubi libanda nakotika na tongo nakoti na tongo oza bakote wana nazali nakotika na tongo d'accord d'accord bon bonjour panel bonjour Patrick oui maman citoyen azali wana maman le guide omoni nasi omataki awa toyokaki yo obosana kokanga micro alors ba mama na biso mibale basolisaki yo na miso ya bato nyonso nasi telefone na yo omoni message moko ba mama na biso mibale bazali awa okoyebisa bango nini par rapport à message wana non namoni message ya $2 moko ekoti awa en tout cas merci vraiment maman citoyenne asalisaka mpe papa moko ya tobengaka bango tobengaka taliba kombo na ye Serge Kasanda Serge Kasanda oyebi ye oui papa noble yo yebi ke panel na o na landa yango trop et puis même na privé aedaka maman citoyenne wana aedaka mpe Serge wana lelo akoma engra akoma kofinga mama na biso citoyenne aedaka na problème moko mwana abelaka ezosenga Jean $30 aedaka ye bovanda bazala baone eloko te nakoloba ebele te kaka moko nga nazwaki nano en charge bobimisaka bango libanda mais azwaki problème ya accident eza kosenga urgent radio basala scanner tututu ngam nazwa na charge pour ne pas tout dire na fédération bapesaka eloko te mais biso moto tosibisaka nyonso tu mpona koyede kaka eza kudu bi 30 mukie ezaka mukie mama ezaka combien eza parlement mama ezaka combien wana nzambe natikaka te natikaki na maboko ya nzambe mama le guide ayebi me natikaka kaka na maboko ya nzambe kudu plus na comportement ya ba zelaka le ozala maloba te ozala ba opeso maloba donc nga nazo conseiller ndeko tozongela na biso sujet noble tozongela sujet tika ye bango bazelaka na oloko te tolobela mama mboka na biso bazalaka na eloko te me bayaka kolelaka mpa na biso kofinga mpe ka biso na paniel ya frère na biso aimé mama oyo bazala boboto bayedaka bato bon bref tozongela sujet totikali na nzela moko batu yo za na kisasa batu lelo bakangami batu bana ngambo ya changu moye baya boeza te bazonga na bandamu na bango bao pe bauti bambandaka bambujimai bakatanga moye pe bakatisa baza na aéroport moye pe bakatisa maya njili eza te batu pe bazalaki kota bazando balukaka mwa article 15 ndenge ezalaka débrouiller pour vivre moye bazonga changu oh matete ezate yo lobi nini Patrick ouais papa noble j'espère otiangaka na panel na ozanga komona message na nga te to nini na nga j'aime na nga na sala yango na panel na ona leka yango te juste lelo pe esala naza libre na kota na landa panel na biso ndenge ka tolandaka critique ezanga te mais na remercier nanu ba mama na social na bango esalinga bien baza pena ba mama sociale na fermer parenthèse nanga na loba boy papa no omoni soki ya mabeza to lobaka to zelaka te eye bongo to bandi loba par avant mona ba panel papa Patrick bande ko bolanda biso tolobela makambo ya guerre te onanga Félix non tolobela guerre te tolobela congolais situation ya biso ba kino eli oyo tozolobela yango inondation merci papa omoni nzela neti nzela kisasa nga eza nzela na leka air nyonso nde naza boye pe lobi ou bien mercredi na kozala supeka na nzela wana na leka yango tan nyonso po naza mokumbi mutuka nzela wana par avant air wana nga kutuna na komi mokumbi te ezalaka bozobeta ba 2 semaines 3 semaines avant okota kini ti eye kokoma moma moko boye ba réhabilité yango tokomosala pe
moke pe na journée moko ka okomi soki pe osisi makambo oza nango mpe ozongi mpe ata ba 5 heures okomi mpe matadi mais ntango nzela ebandi osala bafisire oyo eza mbula liboso te bafisire oyo ebandaki ezalaki mbula ezobeta tozoloba keno nzela oyo kala te ezobukana me leta na biso baoloba eloko te ozomona sikoyo na moma oyo ndenge nzela oyo ekomi panoble nazoyebisa bino so olongwe matadi lelo neti na camion na grand car yebake okota Kinshasa ata après des jours mpo ndenge eza boye degré ya embouteillage nano esalama te mpo tozosalela kaka bandi moko kaka siko na bandi moko wana tala degré ya mituka eutaka mwanda boma chela matadi tozibaki pese nyonso wana zwa mituka ezouta bandundu ezouta soki wapi kuna ezoya elekaka na meme nzela o donc nzela ekomi impraticable na ndenge ya moke te na ntongo oyo kutu nazosola na ndeko moko afandi bakota njili kuna tellement ye avandaka na rez de chaussée te na avanda na premier niveau ayebisinga Patrick esika navandi na miniti oyo heureusement mwa loso eza mwa makala eza soki toli yango 2 jours 3 jours mai oyo ekiti te bana bakokufa na nzala mpo tozozanga ata moye ya kokatisa yango na nga naloba eske leta na biso eza ya bomoi to eza ya kokufa to ezomona makambo ezoleka na mboko oyo te papa noble soki tokomi kozinda boye neti bandeko na biso ya Kinshasa mpo nga navanda na matadi bandeko ya Kinshasa so bakomi ozinda boye eza faute ya leta na biso leta azoprendre soin ya peuple na ye te na sens nini leta azotika fait vert mutu nyonso aza na posa mutu nyonso azobwaka molangi esika alingi azobwaka sachet esika alingi bazokipe Kisasa bosoto yango omoni ekangi bakanivo ti omoni Kisasa etondi bongo papa donc tokomi ozanga na biso maloba oloba biso toyaka kaka Kinshasa koya mais bandeko oyo bazovivre na kati ya Kinshasa oyo bazomona eza maka baza deja baosala test ya lifelo na Kinshasa baosala nde test ya lifelo donc na lifelo baoka te po abongwani pour le moment naza na matadi naza na ba vidéo pena ya kinte mais lelo lobi ou bien mercredi bazosala test ya lifelo bazosala oui bazosala stage ali na lifelo baokende okamwa eloko te po kozika to kokufa na ye aobanda okamwa awa neti naozinda na matete awa neti naozinda na pont ya njilia po bazovivre papa bamaladi mosusu bato babela na kini ezaka mpona sali te piko deplay malheur eza kabila nayebisa yo papa soki okutaki nazoshite papa na ngai naloba kaka soki oyaki ofutela na lopango ya bato elingi koloba te ndenge omonaki locataire wana atikaki mire salite na ndako yo ntango ye okotia peinture te mpo locataire wana atiaki peinture te donc bango nyonso tozwa bango ndenge moko merci. Merci beaucoup, c'est très sage dans le lobby. Donc, ce que tu as locataire, on a peinture, donc il faut que tu aies peinture. Et ça, profondément dans le lobby, donc c'est très grave. Donc, voilà. Nananga zo maloba awa. Na ebité maman citoyenne, les guides. Carle na bosse. Carle Chimpuki. Il n'y a pas moyen, il y a Kokatissa, Njili, ils ont changé à partir de Massina, Njili et tout ça, il n'y a pas moyen de traverser. Tina a échangé. Je confie la chef de l'État. Bakangi moya kolekisa te mai esi etondi mituka ekoleka te bato ya makolo bazoleka te mai bavol nyonso oyo ekiti na ntongo ya lelo les gens ils savent pas comment rentrer chez eux les gens sont bloqués tu comprends il n'y a pas de passage donc je peux dire que la province là je sais pas c'est quoi Kinshasa est séparée en deux entre Limete et Massina Baza séparé en deux. Donc, bateau à côté, kuna bazo à côté, kuna bazo à côté, bateau à côté, bazo qui n'est tout. Tu comprends? Je peux pas dire aux gens que c'est une pièce de l'État. Moi, je pense qu'à un moment donné. Ladi. S'il te plaît, Ladi. Excusez, pardon. Osana Mouben Nandakou.
Voilà question nino. Na poser question na pourquoi na préféré ceux qui toujours débattent na voilà question bizoba en fait. Non, c'est là noble. Na poser question moko na sali reproche. Non, tu na sali reproche. Ozana ni toyo ko biso awa. Toyaka a poto finga na te. Ndesi ngana zeki na zana ba parents na zediki. Yaka pona ko ngana na ko fingo te comme une dame na ko finga ote. Oyebi vina ngate ozobinga ngai kizengi. Adon bala sima ko sala bongo te pesa opinion na yo. Moi, je réclame. Je l'ai fait descendre. C'est moi qui t'ai fait descendre. Je te bloque. Zengi. Bon, noble. Donc en ce moment, en fait, Souminois. Normalement, ceux qui battent moko sérieux, Namboka moko est sérieux. Toi, je te bloque d'abord. Vous bloquez, kaka, s'il te plaît. Vous bloquez, vous là, ils sont pas quoi. Ah, youpi. Oui, avec Zengi, parce que depuis la matière, on a fini d'été, on a expliqué la situation, on a fait état de lieu, il y a ma cam. Il y a un point. Mais vous partagez là. Vous partagez là. La situation. Attends à 100 personnes. La situation est chaotique. Vous comprendre tes situations sont chaotiques. Entre bateau et Bafandi, limité avec les autres communes, il n'y a pas de passage. Il y a un barrière qui vient d'être fait, parce que je sais pourquoi je parle, parce que j'ai des gens qui sont descendus à l'aéroport, Manon, là, qui ne savent pas arriver jusqu'à la maison, parce que le passage est bloqué. Malheureusement pour eux, besoin qui réflexe T, il y a un canot rapide, et comme Isakati, na beach sungobilate, besoin qui réflexe sur la T. Donc, il va commis déjà na maïwana ya place, le pont est fermé totalement et tout ça. Maintenant, noble, le problème est nazo ça là déjà anticipation. Na France paiement et tondaka, na place boema et tondaka. D'accord, j'anticipe. Le problème, il y a plein d'abyssaux. Il y a problème, il y a caniveau, il y a cureté. Il y a problème. Il y a la construction, il y a durabilité. Ce n'est pas un problème, il y a maille et belé. Construction anarchique. Toujours insulté, maman. Toujours insulté. Téléphone. Ah, d'accord, les guides. Non, maintenant les guides. J'arrive. Ok. Loba. Ouais, Loba. Loba. Ok, c'est là le besoin d'un point. Faut-il avoir le logo, ok? Et quand c'est le speech, c'est bon, Matim Balamoro. C'est pas grave, tu veux un mot, papa. Quand c'est le speech, tu veux m'envoyer à Zoubé, il y a Félix. Noble. Oui, pas ma Congo. Congo est un pays moko. Il faut sortir à Zoloba. Le canard dans Loba, noble, non, ça va être canalia. Mais Loba, non, oui, moi, pour ma Congo, moi, j'en ai ras-le-bol. Donc, on va nzela ya Bakongo. Moi, je vais vous dire nzela ya Bakongo. Parce que moi, les bêtis, les lots, nzela ya Bakongo est combien à niveau. Bon, on va sur le Bakeno, on va tourner la route. Ils ont des programmes, ils ont beaucoup de choses, ils ont tout ce qu'ils ont. Il y a un monsieur, Ayaki, il y a 2 années, je crois, 2023, Ayaki a un projet, Ayaki a un bateau, à l'accès vraiment au gouvernement. Et l'on va salité. Bateau uniquement et ça, le nettoyage, il y a la rivière Nyonso Kinshasa. Parce que Kinshasa, ils ont séparé, ils ont au moins, ils ont au moins île Moko, la rivière, ils ont belé dans le Kinshasa. Donc, on voit par exemple, à Gombe, Koko Mati, Mamidou, Koko traversé. On peut pas te carrément au micro, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, on voit Banda Gombe. Koko Mati, est-ce qu'un aéroport à Kinshasa, Izali, aéroport en Djili plutôt, au moins 4 ou 7 rivières, à part en Djili.
le problème il arrivé en Njili baloba yango baloba peto oloba kaka kolungwa matete oma etondi limité salongo Petro Congo Njili des bonhommes bisika ma etondi yango wana donc bisika wana non Rwanda te donc bisika wana babanda déjà koloba ngo banda kala baloba ke non il faut kotonga ba digue omoni ma Njili au terme de ça, terrain marécageuse. Depuis à l'époque, on a même baloso, chinois on va bandolo na baloso, babisika na nyoso. Ils avaient bisika où il fallait empêcher d'abord population, pas qu'il ne retourne. Mais aujourd'hui, ce voyez, au comme la Simachikina, qui t'a dit, même d'arriver en Julie, les gens ils ont construit en désordre. Bah interpeller Chulombo, bah ici boy. Kolungwa banda Gombe. Pour le tiers aéroport tout ça kana nzela moko. Heureusement, Kabila Tanzaki n'a ni na 2000 comment dirais-je, na 2011, Amega quoi grandir quand même moi pour on a. Bah ça moi de part et d'autre pour comme bongo. Alors bah ici bah que non, il faut pour comme s'y relever parce que déjà Maïyak il y a 2000 je crois 14 ou 15 et Boukaka pour Manjil nasi. Maï déjà Yaka et Boukaka on nasi. Ils ont renforcé, je sais pas renforcer car juste pont. Donc tout ça quand nzela na moko. Tala les lorsque situation ba congolais bazana ba congolais ba muti na tongo mai etondi et dinisi non ba tout baza ndinga ba sinistré baza sinistré baza la indemnisé par rapport à ba sinistre bazui plutôt na ba sinistré ba sinistre on a bazui baza la ka indemnisé alors que l'état ton amolelo ko boy salami habite la population za ngambu wana ezana ba canaux rapide o na mona ki nani meso sonambil comment on a dit ya mawa cha na ndeko bolimbi c'est noble akitsanga na photo mata mwa niveau na lobi ka ba kitsanga po mais c'est sonambil ko asa auto sa projet mo bwana comment on a dit ndeko ta photo na 200 bwa mitema mabe Bumba ça ba canaux rapide Bumba ça ba canaux on va tapoter noble. Bumba ayaki na ba canaux rapide ayaki nango pour un projet au ça ba taxi à nini ya rivière ya nini ba taxi à fleuve Congo. Donc ba elungu avec nda kuna. Depuis le matin ba balamuka ki bananze ba baza ko to ba ko katate et l'état a dépêché même pas. Nazolo bangwa même pas attaque canaux rapide moko ou soit tata ba bateau moko et ba boîte tata et milungola ka population et traverser bon les gens traversent la rivière Njili des à plein bongo na makolo botala ngo bomona ba benda batusu na basinga depuis batola muka na tongo on voit des situations comme ça c'est une grande mettre des bateaux comme ça il faut pas qu'il y ait na maluku faut ba to ba rejoindre non juste dépêcher même à taba moi ba bongo ba za ba dingi ils avaient pas bateau qui dingi ouais les bateaux à côté et ça na gombe na ba maison na gombe l'état ko somba ngo belé pour permettre à juste la population c'est ça le problème donc botiki population na niveau ya boyi depuis le matin Banyamulenge Rwanda mais oui je l'ai vu en fait balali libanda bazaki bloqué pour na bakatisa faut bazela tongo ekoka yango bakomi komeka kokatisa balali libanda ba video ezali non mais na émission noble wana yozo mona bato bazo filmer za bato bazaka juste pembeni moi j'ai une personne avant d'à côté qu'on a limité salon mai wana emati ekomiti kota de bonhomme et continue à Katmanda qu'on a une côté qu'on a ezaya kozinda les gens moi dans épargné mais moi mon souci c'est que pour ba baby bisikana ba msusu ba mona ngaka ba baby bisikana bede si tu parles en Njili côté il y a des bonhommes sigo na ngambo des bonhommes parce que là je parle de limiter salon parce que chez Kiniza là va maintenant à côté il y a des bonhommes na ngambo des bonhommes OK tala ne ba tu ba zindi kuna mais naza ba ferme za la côté kuna ebele parce que ça ensemble ma telezi ezana sima kuna côté ana nyonso ba ferme ba tuki ba ngulu ba kufi ba donc on a zo ebisa obila ba kuna kufi non voilà to robenga ngoza na ngombula to boité mais nga mon souci c'est que comment est-ce que l'état congolais a évi que Njili Katani aéroport ba faire okita ya mi bala évi que ba tumsu bala na ba misali fu ba songa ba na ba fana na sad na chango ba tout souvent lu ba aéroport bazonga bo ba so kende ba ferme ba so kende ba psyché belé il faut ça ni ba meka kozonga bo et loko moko te zo relier population bazana ngambo permettre ba ça ni ba ça traverser et ça t'est jusqu'à maintenant donc ma etondi na tongo ti siko l'état na ça incapable de dépêcher quand même mais nani comme les garçons na zo ça son ambil yé
Asa incapable de commettre au moins intervention rapide, même à taba pompier, il y a vu la Kinshasa de manière à ce que bah pour secourir bateau azo 4 mai na singa. Bah c'est la même appel à l'armée. Mais bateau azo 4 quelle armée on donne pas ça on ça appel à l'armée. Mais ou bien il déclare la zone sinistrée, ça ils peuvent déclarer Kinshasa ville sinistrée. Mais non, voilà banda vendredi na Boutou. Depuis vendredi la nuit. Voilà, Mboul et bandits vendredi à 22h. Et depuis, beaucoup de quartiers n'ont pas de... L'île Pongi, Azola Laba Pongi, Chilombo Nayoki, Lelo Natongo, Alobino, Azo mettre en place une commission qui va réfléchir sur les inondations. Pardon. C'est la maman citoyenne, pardon. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut tous appeler moi sérieux. Namoni makamba babanya mulenge tolobele ngomi na ba TikTok, ba Rwanda et tout ça. Tellement distrait. On est devenu tellement distrait, vraiment, qu'on a laissé la gestion de l'État dans Maboko Yabandoki. Et on n'en parle pas, en fait. Parce que, normalement, avant qu'ils viennent nous parler d'une commission, d'une certaine commission à mettre en place, il doit d'abord nous dire qu'est-ce que le gouvernement, quelle a été la politique du gouvernement par rapport à secteur Wana. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe, gouverner se prévoit. Soumis-nous avec la ministre Naye qu'elle ne maîtrise pas, qu'elle ne gère pas, qu'elle ne contrôle pas, il est impossible pour elle de pouvoir mettre en place quoi que ce soit la situation au réseau des Canalino. Donc, au lieu de venir nous parler d'une commission, qu'il convoque le gouvernement en urgence, qu'il fasse un état de lieu. S'il faut que démissionner, démissionner. Mais c'est quoi cette affaire de caresser? C'est quoi? Mais bien qu'on gérer la camarade des Akaboye, moi je suis vraiment désolée. Un distrait. Je suis désolée. Je suis désolée, Félix n'est pas sérieux. Soumino, vraiment, tu me déçois un point à habiter. Aux ados, non, n'a habité. Je n'ai habité. Cette femme, mon fils, ça va se faire pour moi. Moi, je ne vais pas gérer comme ça. Moi, un jour, je tiens à le roi. Il était. Moi, je vais la photo. On attend la photo. La photo, ça, la nouvelle. Il y a mon beau frère qui est bloqué, maman citoyenne, il y a mon beau frère qui est bloqué. De l'autre côté. Mais maman est bloquée. Moi aussi, ma cousine est arrivée hier à 19h. Hein? En tout cas, jusqu'à 8h30, 9h30, à Tindelenga Photo, à Zaki, on a quartier 1. Vous avez 3 000. Combien? On a 3 000. 3 000 francs, ils ont $1, papa Nanga. Fais ça numéro à Orange Man, il est de $1. Fais ça un peu ça. Fais ça, $1. Papa Patrick. Comment nous Maloba. Fais ça numéro $1. Fais ça numéro, maman citoyenne à Tindelo. Papa Patrick, au Boukanatema, Boukana Koufa. Papa Patrick Matondo, Toyo Kyo Kanagi Mikote. Noble. Na kangaki micro te po na lingaki na loba siko madame ateka numéro $10 au foot à 089 089 Malembe. Ah bon on va 089 97 57 47 4. J'espère aussi que Roya Kokumisa Félix là va faire. Ah, bah comme Kabelo là, $10 en ligne. 57 47 4. 4 na suka. Ok. Bon, ma maman donatrice na biso bazao. Ba combien on a essayé na de pouvoir botindela yi. Ok, nazozela, merci beaucoup. So matindelio obenge osademba moko. Ok, c'est bon. C'est bon, merci. Ok, live nous enregistré. Si vous s'adhérez, tu as prévu yango. Minya minya occasion. Minya minya. Manino nyo so miniati wana ba ebingai.
C'est bon, papa aimé, merci. Ok. Oh, papa aimé, ouais. Papa aimé, c'est papa noble. Yo, comment tu papa aimé? On a paniel. omona akende eme atretaka biso mabe tala so bato oyo otretaka mabe ebatretaapesi batalimbondo bazofutela nyongo eza grâce te quelle grâce quelle grâce omoni moi si tani kofuta ekosisa mbongo nyonso te fosalelanga biloko ya kolia nazoya oyebi ke natindeli yo $2 comme so futa nyongo ya 3000 francs otikala na 3000 francs mosusu na maboko amoni azotala ndenge aza nazotala nati natindi yango esi eleki naza nyongo na 500 euros jana wapesa nimero batindelanga bafakwa bakoti mboka batuka ya Félix ya mpaya kosenga boye bon kota boko bokumisa Félix me boza na banyonga ya bamapa ya baji wala kozwa PayPal wala suminwa wala suminwa wala suminwa wala est suminwa mais yoka bapange dele na bapanel awa facile de béton yende mokonzi timikolo yesu soya banyonga bikemeza fois démissionné Bumbaza incapable non na biso bumba depuis Faka ça tire là jamais étudiant moi ça brillant nga kutu Noble, s'il te plaît, Noble, change de photo. Tozo kokotanga te makambo tozo komanasi. Change de photo s'il te plaît. Yo ngakotanga bongo pono swana nga na ebioti. Azo lukatanga pona swana na ebio. Non, c'est là-bas Congo, hein. Non, c'est là-bas. Maman citoyenne ne termine pas tout l'argent. La grosse viande, j'arrive. Oui, quatrième fois, c'est le Boukana. À ta 10e fois, à ta 1000e fois. Solution Nini par rapport à Bissikao. C'est là-bas Congo. Solution Nini, gouvernement d'Abisoto, politique, ni vision, ni bazanango, par rapport à Nzela Yaba Congo. Pour chaque année, le Boukana Kaka. Batika kozwata mwa route mode alternative ba kosalata et permettre batu aolo ba musika aolo ba na tono papa mama citoyen mbote na citoyen nazoya changer écouteur ne comprends photo komelinga non c'est pela nazoya kini do ba bon dimanche na bino nyonso na matisiko ba bon dimanche nalembi moto ya Matia bokabeli $2 muta Félix te na matika po na ye mama Elia futaka nyongwa lipa bomoni makoya abatia batupanzi likolo fatinde beton ti mukolo Yesu akoya akotika peka kozala mpiaka ti mukolo Yesu akoya tika aza congolais nde mwana biso na longoli ki congolais te ba biso za machine wana bango mbazaka na ngoti biso za machine kolongola batu congolais te mama baliaka na bango ngote musala bango batu baka baliaka na bango bongo wana te ba ko tra kisengi na matin il vient na bonjour photo papa photo Manon il faut pas ko ki par rapport mususu azalaka wasaka makelela wasala kutu ba life na chiluba ye azaka na mwana ne penza ba beta soki masasi na mabu oui tozo lobela yango papa falaka ke ko senga yango soki papa soki mama falaka esenga ngo pa taliban maye ko zo opportunité pa na biso de toza na kati opposition mais za yanzala te bomoni tozo futila bino ba nyongo bon lapa oyebi namona oyebi tango lobi ya aimé kamusanga penza na regeta tango na François wana ya cordon ntango namona lelo na momo na komo salela biso ba paniel tout ça wana momo nga na mataso na ba live na na remaka wana nani papa wana nani paniel nalobi nani oyo ndeko na biso oyo eme ndenga salaka ba paniel pona pona biso bakombata namona ye na nini ya cordon ntango tosalaka na Bruxelles na regeta mabe po azala wana salaka silencieux
nzoko baliaka na bango na gouvernement bato marque wana ngana bombaka na nga te oyo akomona linga ya kobeta nga ye mpo napesaka adresse papa mano penza photo Chers honorables membres du groupe Parlement debout, ce n'est pas de mes habitudes, il y a que ça la réplique du genre, ou soit pour répondre notre serviteur, maman Esther. Souvent, elle a l'habitude de répondre à mes audios. C'est comme si la salle la cahier audio. Ça, c'est un. Deux, souvent, quand moi je fais les audios, la salle la camoutouté. Je fais les audios sur les analyses du pays, selon la politique du pays. Je ne fais pas les audios pour que on dirait que batonga na takaka les tuti onga na takaka bazaba ndeko ya mutu tel pour bana ko répondre. Des seules personnes à la kaba répondre nga, c'est la famille Rubero, la famille Garambe, la famille Yabizimakara, famille à représenter Batuti au Congo, comme mon frère Bissele le Bifort, J.C. Kabongo, Guy Mwadjanvita, tous ces gens-là qui représentent les intérêts Tutsi au sein de ce pouvoir, des bateaux dans la Kaba, on va répondre quand moi je parle. Parce que dans ta Kaba, babos na bango. Mais quand la maman maintenant, maman Esther, et d'habitude je l'évite, hein, ceux qui n'ont lobby, il n'y a pas répondre. Peut-être va continuer à y koloba, là on a répondu à été. Bon, ici, image moko prophète King Élisée, a tout balancé en go awa. Il y a famille moko, il y a 11 personnes baboumi bango na goba. Nanga na batuti na yo bazo accompagner aboumi 11 familles. 11 personnes dans une famille. Yango na okotuna siko. Qui remplacera Félix? C'est ça le débat qu'on peut engager sur ce forum ici. Qui remplacera Félix? Maintenant ou demain? Quand je parle maintenant, cela veut dire avec la rébellion. Dès que la rébellion a avancé, qui va lui remplacer? Ici, je m'adresse aux fanatiques de Nanga et Sultan Makenga. Qui va remplacer Félix? Parce que vous avez engagé déjà une rébellion pour que Boche les bandas. N'est-ce pas? Maintenant, qui est ce monsieur-là qui va remplacer Félix? Qui est ce monsieur-là qui va nous amener la bonne gouvernance? Sans tuerie, sans la barbarie, sans détournement, vol, pillage, sans amener les étrangers derrière lui. Voilà de grandes questions que je laisse à vos consciences. Maman Esther, tu es fanatique de Nanga. Mais tu as la image ils ont circulé sur les réseaux sociaux. Il y a famille Moko 11 personnes. C'est ça le modèle? Oh yo, lingi biso imposé biso modèle wana ke tondi make ces bandits là de Nanga avec les Tutsi au baza koyana ye biso tondi mabango. N'est-ce pas? Question dans okutuna yo qui remplacera Félix? Yo pesaka komo na bato baza koyana Nanga wana. Sur ceux qui est moko Nanga, si Sultan Makenga, soki nani bisimwa, soki nani. Et puis oye bisa biso ke si ma bato wana il n'y a pas de Tutsi nélotique. Au baza koyana ye.
Pendant que nous, on est en train de lutter contre les Tutsis au bazar de la présidence aujourd'hui, que tu diminues l'influence dans Bango, puis tu bête Bango du Banda. Mais yo zo ko ele biso basolo, ya kwambriye biso, ya ki baswa téléphone. Je vais te poser la question. Mutu zo ko exterminer ba Swahili la kacha Goma na Bukavu. Azali Muluba? Répondez. Mutu zo ko exterminer bato abomi plus de 100 000 personnes la kacha Goma Bukavu. Azo continue ko boma. Ko enlever bato, ko bote bato mituka. Azali Muluba? C'est clair et net. Cette histoire-là de Swahiliphones, balingi ba exterminer bango, ezali ki Kagame na ba depte na inde balansa ki eloko sur le terrain. Ba imiter voix ya maman moko boye, soit disant maman Marthe, a lobi na mwana na ye, ba boma ba Swahiliphone. Voilà, nous avons la raté. C'est Nanga maintenant qui extermine les Swahiliphones en question. A bomi bino na kusakana te. Olobi koza na Kalemi, azali ko yape na Kalemi. Ils vont encore vous exterminer denga kusakana te. Ce que bola kisabiso brigade ya baluba nini ekendaki na kati ya Goma na Bukavu tina ba kote nyonso na bokolo ba soki ba ituri e consort. Brigade ya baluba eza wapi? Botika manipulation. Botika manipulation. Les pommes que nous avons ici, ils allaient à lutter pour pour diminuer les Tutsis dans ce pays-là. Nos malheurs, nous les Congolais aujourd'hui, ce sont les Tutsis rwandais. Au Bayaka dans Mbokwana depuis 1996. Ce qui total mibiso sur les Congolais comme un seul homme. Toche battu dans les bandas. On nous sommes les causes à les soutenir. Maintenant, ceux qui binent les Congolais, vous savez qu'ils ne pas battu. Vous avez pouvoir et pas la bango. Vous avez pouvoir congolais. Vous pensez quoi? Hein? Moi, j'ai la chance de travailler avec Mobutu. Je travaille dans le régime à Mobutu. Je travaille dans le régime à Kabila père. Je travaille dans le régime à Kabila fils. Posez-vous des questions pourquoi je ne travaille pas avec Félix. Je devrais travailler avec lui. Et je suis bien placé pour travailler avec lui. Et j'ai de bons entraits à côté de lui. Pourquoi le travail a été? C'est parce qu'il y a des Tutsis là que j'ai toujours dénoncé. La bande où dénoncer, on les loté. J'ai commencé à les dénoncer depuis Laurent Désiré Kabila. J'ai failli être tué plusieurs fois. Botika kokwe la manipulation et puis Botika ko manipuler les Congolais. Nanga ne sera jamais président de ce pays-là. Ça, tu peux écrire et noter. Nanga ne sera jamais président. Voilà beaucoup Bayango. À côté de jamais vous allez président Congo. Et ne pensez pas que non. Vos imbéciles là vont entrer dans ces pays-là. Et puis Totiki Bango. Nous allons encore résister. Même en dehors du Congo, nous allons encore résister. On va faire ces pays-là ingouvernables. Ces pays-là seraient ingouvernables. Ne pensez pas que non, il y aura AFDEL 1, AFDEL 2 et RCD 1, RCD 2, ou bien M23 1, M23 2. Non, et vous allez rater. Que vous allez vous retrouver dans ma poste et que vous allez rater. Ce sera la fin du Congo. On n'acceptera jamais qu'il y ait une rébellion. Et il y a la Mbokawana et ça la Makaboyo, ça va na Goma. Na Bukavu koboma batu ko exterminer batu biso tondi mayango to boyango to boya miso kufungama dès na poser une question na débit audio oyo qui remplacera Félix parce que son mandat lui reste que deux ans seulement et je vous pose la question, qui va lui remplacer? Par la rébellion ou bien par l'élection? Et qui est celui-là? Moutoua Lazanani. On n'acceptera jamais quelqu'un qui viendra avec des armes dans ce pays-là. Bocha na mitu na bino. Oye na minduki to kondima yo te comme présenté. To kobundisa yo. Oye na minduki to zope minduki. To kobundisa yo.
Interprétez cet audio de la manière que vous allez interpréter, je m'en fous. Je n'accepterai jamais un criminel de Nanga accompagné de tout microbe nélotique au bakoy bazoko exterminer bandeko na ngai nga na betel bela ngoma boko benandi wa ke ba ko diriger nga la ko tira ko ndima ngote famille baboumi 11 personnes dans une seule famille na mukolo moko et combien de familles baboumi na mboka wana na Goma na Bukavu pendant 4 mois et c'est ceux qui 3 mois passé na pouvoir. Ils avançaient la raison que nous avons FDLR. Ils sont là à Goma, qui nous montrent là où se trouve le FDLR. Bazali Wapi. Alors, Maman Esther ne me répondait pas, surtout quand ceux qui ont lobby dans l'audio. Nasa la kayo audio. Ceux qui ont la batu simano, batinda kayo, bon répondre. Nga tu ko répondre roté. Batu langa musundo ko répondre yo. Dans un niveau na yo ko salo ba débat sur les réseaux sociaux. Voilà, je pense que tu as bien compris. Merci. Morning Star.